Mkomo tenga tukolo nikilo sous-vêtement. Mkomo tenga tukolo lo mbetu moko tongo petani. Mkomo te yonyo sizaka popa mama. Aza mama nga. Soki mama nga yo soina nga makamusu mususu. Est-ce que eloko ya niveau bakale so mama zo soina. Yes à moi si. À respecter limite net que moi si. Anyo so na tout. Eza makamu nga tout mama nga landela nga ndinga bien. Même il veut avoir la tafou maman nga loba. Il a ça na chambre. Eza makamu la biso mo sa akoyi. Maman. Na chaka lesde obotaki mabe. Mama. Mbali nanga alia biloko nga lambati. Pole biloko yo lambi. Mkomo na nikele bakale so yo fo nikele mama. Mwana nga na boti bana bo mwana tia komi tata mobimba amesa na bina. Yo mwana osoti mabe ke bana ona ngai. Et quoi que bien ba journaliste ba caméra pour nini ne monnaie de singe footinga moi naza yanga akotika la yanga point et bar na boy mama na sepe na ngote na minute sengeli o refléter na nous puissance ya kombo zolata Salem eza mulimo e memelaka batu kimia. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, baromi bali bakomi ko moko pe cher moko. Donc besoin na yo nyonso il faut comment renfermer vers moi si na yo. De la même manière pe ba besoin ya moi si na yo il faut la renfermer par mobile. Il y a des besoins des besoins purement intimes. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zo ngolo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais les so moni maman, maman zo ngenit. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah vous tout bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misute. Emonani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme na komi li petit misuna. Babe. Nalobia, bokanisaki tosila te, to yeli susu. Mama Clémence Kwamba Kabamba. Toujours idéologie. A Yelibiso Lisusu, Queen Clémence Talent. Concours make-up et coiffure professionnel. 2e édition. Yambala Oyo. Ezaya Ofele. Nalobia. Ezaya Ofele. Poete casting nabiso. Elingi ebanda déjà. Pona komi komisa. Benga na ba numéro Oyo. Nalombango. Plus 243. 80 84 20 140. Please 181 75 66 46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko make up pe ko kanga suki.
yambala oyo mpona baprix ya gagné tozali na voyage à l'étranger mpe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na banimero oyo mpo ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence Nzambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu mwa kamata lisusu mwa. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Bravo Josie, cette émission que vous ressemble, l'émission de Kobukai Nayo, Nangai, Nabisonyo Sotou, abonnez-vous si massivement, aimez, like, partagez, vous ne serez pas déçus, tout le monde a été émission Nabiso Bravo Josie a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez tellement éveiller, beaucoup de Nabiso Masoule, au sala passé, Kolelisa, Mendeko, Ming, Tozo Senga Nabiso Bato, non, nous te confesser, non, tu se repentir, Tozo Raipa Yesu Christ Masia, Mabe Ozo Bombatang Molaï, Makamwa Mabe Osali Batutang Molaï, et ça n'a tina moroté parce qu'il est foot dans les alités. Kanisa soki lolo liwe ezwi ngana yo tokozala wapi parce que ndenge to tambola boto akana liwa pembeni oke okeka abwelo bo okende wapi yo sara so nos chrétiens avec de sacrifices ya ba prière ya bangomba na suka nango okufi eza ba démon mutu bazo ya ozwa yo eza soni mingi ndeko tango ndimi nzela ya Nzambe ndimi kosalela Christ salela ye vraiment la bosolo tozala ba chrétien tobengami ba chrétien authentique tozobika na sanctification tozobika na droiture tozobika na justice tozobika pe na amour parce que l'amour c'est la clé de toutes choses. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là est permettant qu'il n'en a tous à la sauver aujourd'hui. Cet amour-là est permettant que quand tous a invoqué le sang de Jésus, les gens en a pour nous libérer, pour nous détacher certaines choses. Dans le bel lion de Kobisi Kozali, Yakapana Yesu Christ Masia. Zongela Nzambe e kozala malamu mingi tika ete lumière ya Kristo e kotakati na yo e kozala malamu mingi vraiment Nzambe akozanga te kopambola otina ni to welela na mokili oyo tozaki ba passagère lobi tokoleka mokili eza ya biso te tozali bapaya to milengela parce que toyebi ngonga te ngonga ya Yesu toyebi te meliwa toyebaka pe te ekoya pe siko ekoya pe lobi. Merci à Papa Eli, merci à Papa Monsolo, pourquoi pas à Mamie Monsolo, merci à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux, nous s'ouvre un peu partout, que Dieu vous bénisse. Merci à groupe soutien Bravo Jésus, membre. Vraiment, nous avons pas de problème, que Dieu vous bénisse à vos namba. Comme nous membre était, au Bengi, Bakwadero, Nakasa groupe. Il y a de prières qui se fait là-bas. Vraiment, vous allez vraiment bénéficier de ce groupe. Vous avez besoin d'un partenaire. Déjà, comme déjà quelques personnes. Vous avez besoin d'un bino. Vous avez besoin maman ko la moko. Vous avez vraiment le bingai nazui o yangai. Vous avez pambolanga na tiango na œuvre nae na la finance ya kosunga ba personnes vivant avec handicap, pourquoi pas ba veuve, ba vieillard, ainsi que les orphelins, Tobele Libino, beaucoup dans un groupe opération Foutela orphelin, loyer, Nzambe akozanga te kopambola bino, na pamboli batunyo surtout, na pamboli maman Charlotte, couple pastoral Charlotte depuis Montréal, na Canada. Maman, que Dieu vous bénisse, maman Charlotte Odia, que Dieu bénisse tout le monde, Dieu bénisse maman Hélène, vous avez béni maman de Pourra depuis France, Nzamba pambola, maman Bibi, maman Bijou, Zola, que Dieu vous bénisse. Yaya, bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va un peu. On se fait qui va. Makamuka. Makamuka, hein?
Babingo na kombona. Na Sarah. Sarah. Oui. Ok. Sarah mariée, célibataire. Oui, mariée. Vous êtes mariée. Oui. Combien d'enfants? Moi, Moka. Wakala mwana moko. Ok, d'accord. Torokiko prier avant tout solo là. Pas de problème. D'accord. Seigneur Jésus-Christ, tout ce moment on a salobo konayo, tikete ke mopelo kumu ezonga pai na yo Seigneur Zambalola to pamboli, ngunga oyo pe to pamboli, misala ya moko na moko, to pamboli ba situation moko na moko Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur l'oreille, simba batela bomba pe protéger nguya na yo ekitana ndako ya moko na moko batela elenge. Mwasi elenge mobali papa pe mama pe bana na biso na saloboko na yo pe mboka Congo totiki kimia na yo. Amen. Amen. Oui, maman Sarah. Maman Sarah Salani. Oui, les infirmiers. Vous êtes infirmier? Oui. Ah, ok. Bino bato futi babso batonga. Soto zie bobo senga ko linga ka no pesa bino ka mbo batonga. So ezati. Ah, bon, ça peut tonga te mais toi c'est ça examen hôpital là. Je suis date maman. Ah, beaucoup yo to éviter. Oui, nazoka. Oui maman. Nalandaki on a TV. Ba histoire moi lekaki nde nalandaki. Vinga pina na problème. Ba moi na benga bino apina pesa kananga a oidinga. Quand vous allez Pom nangiza boye. Nazana mobali nanga to vivre en aïe to kumeli en fait to mettre on a qui chéri quand to kindara zemi koti. OK Ton zemi koti famille otikanga et pas bango sika vanda pa na yepe nyokuti nda kumona mama bango mais en fait nda ko daki nini mama peut-être chambre to vandaka tovandaka zempe botami mwana botami mwana tanga botami petit à petit mwana komokola eloko oyo vraiment esalanga mpasi eza nini taki mwasi mamunga na omona na libala yango te premièrement nazwa no tendresse ya mobali te nde bozwa tant oswana mobali bovandi bosika yango ezala te. Deuxièmement mbala asimba mbongo mais place nanga take mwasi namona yango te omo ilamba omo suki eza te nyonso wana ya ye nyonso eza pa mama so osengi mbongo ava pesa yo faki otika mama yo kopesa yo. Comment? Osengi loko boye fo mama ye apesi yo. Boko vanda de fois bo vandi bo solo la. Atiki yo pa keno pa mama, no ya mama benga. Akoko ta chambre pa mama ba ki solo la. De pa côté na chambre ko sona mama. Ako sa ba minute te, o zo vraiment temps. OK, puis nous tindi ki porte chambre mama, ils a fermé. Ils ont kangama. Ou vanda pe boye pongi pe yibi okolali. Tongo petani qui n'est pas maman ou mine tinga kabo no maman doka kolopasi maboko pasi nanzaki wana pona talai. Bon première fois na mona ka normal mama natiki. Et comme ko leka. O bimisa bilamba mobalo nika be surtout ba sous-vêtements. Obisa sous-vêtements mobalo nika mama ya botoli. Oti ngamono nika yo tika na yo etalanga mama. Mamunga ko sala yo maman zo sala. O te dérange o te ngamono za mi placer on nikilai. Be sui mama ko nika, ba sengle ko nika, ba sous-vêtements kat ko nika. O nga place na nga kuna ndako izaka funa nika. Bilamba mwana na bilamba la ngamo ko itanga mi ya mobali nyonso ki papa mama. Olamba biloko tili kwa misa ya yo lia te. Ya mama ndeza ya bien pona ko lia. Mama pa lamba nzungu na nga pona lamba nzungu nanga. Me yangai de fana lia ngamo ko tona bando kabili ba. Me ya mama ya onde ya liaka.
ya yo aliaka te comme ça avant te na tuna ye osala boye poani yanga ne ba kolamba te to ndenge ni mekano expliquer nga peut-être osepela na guna ngati to ndenge ni ebisinga no eza yango bongo te na misala mingi na mama na koli na mama esika moko yomoni na sepelo leblo ya mama ebisinga no eza raison te en fait ton moni tant on déjà au comme engagement mon quelque part c'est que babilou soufotika oh petit à petit nous changer nos tika petit à petit on et continuer ici qu'on a ni facilité ton amoni buzobeleki mingi na bisi ovanda pesi kama ona mama na okuka lisuti usimba mbongo salaka semie to kolukata ndako na jata kikuku na biso tovanda chose grave maman chose grave lo ebisinga akokotika mama ye moko te mama ko mkolo ajekende pasi ya butu pe yaka moye atika mama bongo ye moko eza te natalisi nyonso na koyebisa ye yebisa nyonso na koyebisa no ezalaka te omesala malembe tokokende pe me toluka bajour moto yotala mama deux fois alongola mwa souci amonaka ote na okoka te simba te tisiko tozakaka na maboka mama mais mama makambo azosala ezolikana na mayele na nga ngambo na mituna question osala boye mpona nini affection bapesaka mwasi epa mobali eza te affection na ye eza mingi epa mama e mama eza première position ya nyonso ke ngai Madame Sarah, siko parla o lingolo o sinywe nini na kati ya makambo wana makanisi nangai kuma otambola c'est comme si bayebeli na mama bango. Ah bon? Oui, c'est comme si bayebeli na mama bango ponga place nangai eza te on retrouver bonheur te na kati ya libala quel que soit koza ndoka mama mais moi c'est pas koza à l'aise on se sentit que na maboka mobali nanga. Bon, en fait je sais pas trop mais ils ont ça là régulièrement maman ou soit ils a 2 fois maman eza ya chaque jour ya aide nyonso ya tan nyonso donc ils a vie. Oui. La maman de commisalité, maman soupe. Bon, pourquoi pas bola maranzo moko ceux qui maman zo lamba biloko zo lamba. C'est mieux otiki ka maman zo lamba pour ça lamba. L'autre se servir kana marmite. Oh. Masuku plus nangizapi. So maman mtondo lamba oui. Sikonga place nangizapi. Parce que le problème n'est pas plus que ta chambre. La chambre construite à l'année, ou la mukala katikata butu, tant on a kota wana, avec solana mama. Ayendara bonga kei, après aux onga, est-ce que kota la chambre tout le temps, tonde.
Masoni non ba kobeta banda te bino so bozali, il faut sola na chambre. Maman, bato bakokota na chambre o bon sola pe soki puseli mo malembo tsema litoyo ko yoka. Mais bon so bakoti, natikolo yoka ta chuku ba sola ti. Yoka ti. Elle va nous sur le malembe et surtout sur ba secret hein. Aux attaches vont mettre yoka te. Tout n'est question. Pourquoi pas cela maman ou bien balé. Tout le monde a ça les hommes nini. Pourquoi pas dans salon qu'on a un salon tout beau solo là. C'est que so da comprendre au suspecter ma bokilo non na mbali na yo. Oui. Quelque chose de louche déjà en médecine. Oui accusation et ça lourde hein. Et ça lourde. Est-ce que bolamba? Maman. Nazo temps kola maboka mama la papa. Ma so temps l'accent ndeni balamba. Koto lamba kutu nebiti. Na lo bandini. Nazo temps rolamba. Binde balamba kan ibi nani lo mote o yo ebisanga ke lamba no kokati. Bon, excusez-moi la poser question là pour orienter parce que ils en a bassé belé surtout ba jeune aujourd'hui ko lamba vraiment ba éviter am souvent mo bala sa mesana na lobuka mama na e et tant ce quoi azo mo la bino no peut-être azo mon ezo ko kanate. Moi je vais te dire pauvre grand frère nan moi ça grand frère na nga kufa. Grand frère na ngai propre abana wo okendo liaka na ndako ya mama abiso. Oya pa abiso ya liaka. Et créer un problème donc na ebi kututi. Et puis maman ça on a trouvé au normal. Parce que moi ça n'a pas l'embêté au tikaka ya kakoliaka. Ah ça est presque une année. Papa soit tellement wa silika. Également maman abiso akufi basi ya papa na biso ya liboso papa ça on a roulé bilote soit tirer biloko ba yo kango boulolo. Donc aux obligés place aux ayo foutela na bovan oya rola batina ndako. Yango moni et loko pose un problème en moi. Là je so papa ça a fiancé na mais nga na la tse kolamba. Maman. So kolamba pamba. Tu ko comprendre. Mais nyonso maman. Peut-être grand frère ndo lobi oui na kolamba. Akolia ni pour pauvreté. Koto ba nyonso na kata ndako yakika popo ya kuna. Te ya ezaki ka kamo particulier. Yangai nyonso na ndako. On balazonga pa mama. Na bi nyonso. Bon, si koto souvent na point parce que je sais eza une partie à maramboye kana mingi na ba foyer mama bokilo hein. Nous on a vécu ça avec notre frère mais ezaki juste pas koto lia. Effectivement moi ça bana oye bolamba te pauvre prise capé à son âme. Maman, si vous comprenez bien, t'es na combien? Non, j'encourage pas maman bokilo na yo na makambouana. Si seulement si maman yo psabso eza yango, donc qui jamais ko encourager le rabo. Moi sinon surtout soit ça na mobali alingara, soit ba soin ménagère, yanda kuna mo bimba. Et si ton zolo ba affection ezate, on va marquer sur affection, là où ça devient trop. Maman ko sukola moi ne bilamba. Déjà ça 8 mois si déjà et ça ira bien te. Maman, on va sous-vêtement maman nika kana. Nyonso mobali tanga mbala lata na kati. Maman ndebta zo aso yo nika. Maman zo attend on repasser les mois ni lamba va bima. Maman zo attend on repasser les mois yo bon c'est les mois ni lelo maman na bima. Il faut zo lamba o lata na chambre à maman. Donc on a comprendre bien maman zo jouer rôle ya. Rôle nanga oui. Nyonso nga ko sala maman dans la place do sale. Et maman, siku no ibati ne comme ça na nini. Et moi je vais vérifier cette histoire. Je pense qu'il faut vérifier vraiment à la lettre pour que la bien porter conseil pour que ça moins équilibre la partie.
C'est ça, non? Oui. To meka ko sangsana nu bato nyonso tu wana pour que toyeba ndenge ni tokoki koéquilibré pour nous porter un petit conseil dans le ndenge ya sagesse na biso. D'accord? Je pense que ndenge okoti awa garder calme na yo toyebi ke nzambe aza au contrôle apesa sagesse na intelligence pamba te mpo na oyeba résoudre baproblème mosusu oyo soki eza nango spirituel te eza nango ka conseil mpe ezalaka wana mpona koaider. D'accord? D'accord. Ok, merci beaucoup. On va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Orphelinat, Bravo Jésus, sinon dans les hommes que pleurent. Nous sommes situés dans la commune de Matiti, quartier Viaza, avenue Viaza numéro 27A. Référence pour Matete Banounou, Toza Wana, Toza besoin d'abino. Boya hôtel la biso bana vraiment et là vraiment malamu mingi nzambe akozanga te kopambola bino ainsi que ba vieillard et ba veuve vraiment baza besoin de soigner na bino. Pourquoi pas de personnes vivant avec un handicap? Il y a plein de problèmes, il y a des gens qui sont à l'église, ils ont les gens baza na ba hôpitaux. Nous avons besoin de vous, tout ça, on a besoin de partenaires. On a opération fouter l'orphelin loyer au bengi biso to kwa dero na groupe wana nzambe akozanga te kopambola yo. Que Dieu bénisse tout le monde bisika bozali. Rapidement ceux qui deuxième invité à Komia Kota maman Sarah aujourd'hui souhait no ezani malgré ma tragédie no sozo lexa na foyer na yo souhait no ezani maman mpona nga soki ekontinue ka boye oyo ndenge na ovivre so mie natikala nga libala o. Ok. Po naza vraiment parce que oye awa mpona oluka réconciliation to
va porter les bino moins petit plis là ou peut-être bozanga qui ou bien aux catégories soit ils mobile leur changer té au petit mariage et ça m'a faut ça est oui ce qu'on changer to continuer ensemble ce qu'on changer to bon continuer kandi bon kena mama bon se bien atika libala oui atika na mama bango. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que les quoi quota et ça triste hein, parce que moi sinon je suis à dominer la nappe. C'est ça. Là c'est la loi des nature. C'est comme ça. Les quoi quota pour que tout me cas. Quand il va donner ton recours. Bonjour mon frère. Sarah? Donc, benga yo benga mbang mo yango awa. Ay mama. Yebsanga no nini za awa izolika. Parce benga que tu so moi za awa solo la. Mais boye bisinga moi sinanga za grave. Mais grave na kucha za bien. Bon, kuchi boya bozo filmer ba caméra ba mi belé. Et ta mon toi boya pour ça bien. Problème Sarah? Oui, problème ça. Mais est-ce que pourquoi bisinga te? C'est plus les soumis tout seul. Yo pona yo monique c'est bien comme on est bloba filmer. Eh maman. Donc moi c'est mutu. O te no mutu bali na mbongo na ye. Donc yo juillet bana ba caméra na zo ba te soki azo sa nini awa to zo nini awa. Donc na kuno simba to solanga na. Et simba te. Est-ce que mi balé to na conseil mo ko pesa na te so mieux to est-ce que ba zaboter biso. Maman, yebsanga po désolé ka. Prenez place mon frère. Mais moi, tu es bien au fan du donc, après, comment on peut filmer là dessus? Prenez place. Maman, pourquoi tu as une caméra? Mon frère, c'est pour ton. Sarah, Nini, nous allons Sarah, Nini. Papa, hein? Sarah. Tato. Maman, nazo tuna nini zoleka awa ngana Sarah. Kasi fa. Sarah nini ayo ka awa. So vandi ndo yeba nini eleka. Ko gangiza ngo solution tout importé da vanda. Maman, web sanga ka pour clair. So ka bani awa, web sanga so nini awa na yeba so Sarah akomi ko sala nini, akomi ko sala nini na vie. Parce que ngana yebi na tiki Sarah na ndako. Ngana dimi Sarah benga que non, aza grave. Oui, mon frère, comme on a. Maman, comme on a Salem. Salem. Oui, ça. Maman, c'est important que ma soeur n'engane pas ma cambo. Ça n'engage bien, ils ont tambour tout comme ma petite, ils ont bien. Na éviter pour tout solo la peau à s'apaiser. Vous comprenez là? Bon mois. Ouais, mon azabi. On bien. Ouais. On veut les cabines. Et ni maman. Maman Zabi. Va bien. Ok, merci. Papa Salem. Madame Nayo Sarah. Aza moi ba souci moko. Ba souci ngo pe oyebino. Emso eza étonnant ezara pourquoi ayelo une émission. Mais apparemment au courant il y a beaucoup de choses sur les canaux kata ya foyer na bino ele ni zo les. Nga. Oui, ça existe. Il y a aussi pilaté. Mais est-ce que maman, ce qui moi si à je sais pas activiser isolé Canada, est-ce que à quoi maman na TV? Non, et ça ceux qui vont solo li à monique. Tu n'as eu te solo ni ngana yi. Et azozo a solution ta ko ka troisième personne, c'est pas mauvais. Wana ça ka terrain moko moi ça so luka zo piste les solutions. Ya. Nini oya ibisi minwa. Te. Makambo ka bosola na ndako wana. Nana on ka bosola bino mibale mais maman ça muku c'est comme ça on a rejoint maman. Ça va. Nini to solanga na yo simba ate na ndako. Ele. Sona bengi aoya. Eza pona ba regio nga zanga ndoko libala. Mkomo tenga tikulo nikilo supetima. Mkomo tenga tikulo lalo mbetu moko tongo petani. Mkomo te yonyo sezaka popa mama.
Même mbongo yo pesa moi si faut maman yo pesa ngai. Baby no moi si mabe. N'est pas qui non maman. Sarah, c'est là. Yo moi si mabe. Hein? Aseni. Donc maman, c'est là, il lo kondi amoni important maintenant la TV yango. Eza manga accusation za kwa eza archive. Papa Salem. Papa Salem. Maman, avant maman. Asa maman nga. Soki maman nga yo soina nga maka mususu. Est-ce que eloko ya niveau ba kale so maman zo soina. Ah zo soina ndeti lali. Maman, ti ba niveau ba kale so maman zo soina ye. Maman, asa maman nga. Yi asa moi si nga. À respecter limite net que moi si. Comprendre. Asa bien afin bien ça là tout maman plus bien. Na bien on a ni. Na bien on a ni. Mukoni nga sina tena bomo ata butene lo. Mukoni. Sarah. Na lobi pas Salem. Maman bila zo soina no na. C'est nga na affection maman na moi. Affection maman na moi si. S'il te plaît. Toi bien affection ya maman na moi na ezala kawani ezala. Sarah yo la magana ya. Na mando sina la mando yo lia. Mukoni nga la mando yo ziblu ga do li. Temi ko lia pa maman na. Est-ce que on a raison ça à repousser là? Parce que lobi maman bila zo ka soina on a nini. So ki akoko sa yo yebisa biso. Maman na sa maman. Ya ko tia zu ate pona ye. Te tolongo ni e. Ko passer ba raison wazana ngote pona maman nga. Kasi maman bila sala nini? Maman na ngai o na ebite o ya mabe ya moni. O ya mabe o ya ko mimila bato. Quand tu me réponds pas, maman non zo ka soina on a nini. Maman na ngai a je soina na nyonso. Na nyonso ni. Na tout. Eza makamuna nga tout maman nga landela nga ndinga bien. Eza ndinga mabe te pona moi c'est comme bakanki te que moi ça mona na ndinga mabe te. Donc olala na chambre maman abi. Oui. Oui, olala na chambre. To bali soué liboso. C'est là. Maman, ce qui na lo. Sarah yo moi c'est mabe. Tes frères Salem. Sarah. Maman, atuna nga question c'est un certain jour. Atuna nga question maman de ton na solana maman. Est-ce que nga sona longa na zui tamule na solana maman. Est-ce que eloko ya ko mona mpo. Bon fola la kuno melali. Na la kuna te. O melali bele tisiko. Non, na la kuna te. C'est juste un alembe. O melali libele kuna. Si lelo yo souci libele na sila te. Sarah, ngandi muto lekisinga biloko. Oh maman, avant papa bien bon là, ta femme maman bon arrête pas, c'est comme moi pisse. C'est comme ça passe à l'aide. Yo tiki moi dans la chambre, OK quand na chambre maman bino, ti pe moi si ti tongo amoni oté. Na la chambre maman na biso te botika bêtise bo. Oh ngana po. Est-ce que lo zo? Est-ce que ça? Ngana ko solo makap. Ngana ko solo makap. Oh sola no ni. Eza makamuna ngana maman nga. Non ko la maman peut-être na zui chaque jour beni. Kasalobi chaque jour. Oui. Chaque jour yo ko chaque jour ba ko na chambre maman. 5h, 6h du temps, 8h du temps. Wade ana so za eta na moi si tu te comprendre. Mais wade ana moi. Sarah, couple c'est le seul ngo. Hein? Non ko solo makap tout le monde ko solo makap. Na ndima ko kuzona tuna ndako na ko sanga biloko. Na solo loko tezandi onga na luka no nango te bon ko tsenga nda wa libala. Pas sale. Yo na mona ko mpisa na beta. Oh amakamba beta ezati. Ko beta sayi. Ya talanga na biboye yo ko so pena mwana bato. Abimi na papa na maman. Na lala na chambre na maman ngate. C'est juste que maman nga beninga te le solo na ye. Peut-être peut-être la lali. Est-ce que tu peux solo na ye? Mata makamoto solo na musa toujours ngenga maman. Musa na za mutu emchi na zo mona musa na zo luka na malamu moi sino te. Non, ya za moi sa yeko ya. Maman ni mutu ala charge. Musa ngeda nini? Hein? Musa ngeda ko ba na mama bino. Te des club na ngati za makamusu na hotel seke mo etaki mo. So yo kanga. Na o ile kelinga peut na hotel sa mo sina maman na ngasi. Yo kakas. Ozo atana maman na. Bakale so maman na zo sukola. Si ba slip na yo. Tata mobimba bo maman na sukola ko kale so nyo za 2 ans 3 ans 5 ans. O trouver normal. Moi so yo ki ozui yo yele la katanda. Alamba bilo yo lia te o trouver normal. Kanisa so yo za ki mwana moi. Maman, nyo so Sarah le bien akusi. Na kusi yo, on a besoin de Nyo Sarah le. On a besoin de Sarah na robeta. On va pas dire. Comment il faut pas être là, il faut pas comme. On va ta solité je ga. Comment il faut pas maman bila so attendre. Donc
Tata maman. Pourquoi tu n'as pas de ya appoint? Au cours de poni, le cours de poni de ton cours de poni. Combien de fois avant, tu m'as mis nous. Soyons commissaire la vie. Hein? Yaya. Est-ce que moi, si moi, à cause de l'esclave, non? Maman, je peux faire notre cabinet, ok. Je suis habitué, je vais pas habiter en haut. On est quoi qui est sur une solution qui est ça. Faut le solution à Cambo. On y compte dans tout cas, non, comme ma bino. Il a un côté comme ma bino yomote. Bon, ni pour. Maman, c'est quoi qui est faut le solution à Cambo. Sur la lobby, maman, merci. Merci. Toi aussi, ça m'a Cambo, Yaya. Mon frère. Frère Salé. Maman. Siko, maman bino, ana mutu susta ko va hana ekayo. Mama azana ngala cheso ngana yi. Ndako iza. Nakutika mama ngata ke natika mama ngala place mususu ngana zo ndako ngana ke. Parce que cela est à moi musala po yo mo sino boke ko futela. Moi musala ni tsandeni. Kasa so. Kona zo mama na mana tika mama na. Bo mutu asana e makasa lamba kana e anikira ko ba slip na ba chemise à repas. Mama oyo zolo ba wana parce que moni mutangote. Ozo lobana oiki ba rapport mutapesi yo. Kasi lobe anikaka azo lamba azo sala mutapesi yo. Yé mutapesi ba rapport. Mais elo mo yo so ko yo mutali ke ça lokuta. Za mama nanga. Ozo ba za mama no. Za mama nanga azana droit sala nyeso ko. Te ana droit. Mais na sauf que ki ndinga mabete. Na façon ezo kanisela. Te ana droit. Ndinga ko mokena nga de ko mokema be. Te ana. Ya nga zita ya ko bengisa nga place ko po ai zilenga. Eza na batam mususu ezala sosu mo mbala sakoli abali. Ba responsabilité mususu etikali le quoi ba soin et il nous sera pas maman la ajo. Est-ce que ce moment là il a besoin de changer? Est-ce que les logo ya osala bon comment le logo le monde na chaque jour c'est pas siété. Il y a chaque jour. Oh maman. Ye maman mona kabila mbola ta chaque jour ezaka mabe. Chaque jour. Nani ça. Chaque jour. La Bible chaque jour, c'est la chaque jour. Yo na pas repasser. Même il va te voir là ta femme maman manga loba. Il a ça na chambre maman bino poane. Donc les si bino bila mana ngeza chambre. Oui. Eza bongo. Bila maman mi wana problème. Sarah. Yaya. Moni yo loko zungo be sa réputation na mboka o. Ah Sarah. Sarah. Merci. Papa. Sarah wana za mama nanga. Na bi Lucas wana za mama nanga. So bongo ofiki ngana na mama bino. So bongo ofiki mama. Je m'en fous. Oui. Eh. Olobi na je m'en fous. Maman. Eh. Dis-moi ça maman. Pour moi ça lobi ka mama bino disi kabeli. Maman za mama nanga. Za mama nanga na façon ngomi. Ya. Za mama nanga so jirenga. Est-ce que ils wapi? Oh. Maman blanc au géro ti wapi. Yo zo se paye moi mba mukolo maman blanc géro ti wapi. Exact c'est là. Maman nanga. Et puis yo kanga mon frère si te moni banbara boya moto na vie sengera yo ata ya mukie oyo kato osalela to yoki. Yang na peso ka conseil mo wa muke. Bobo ti mwana ti. Asa moi si to mo ba. Moi si. Ne bobo ti mwana na moi si bo. Loba ke libala quelque part. Mama bokilo na ye. Azo sala ndenge mama no azo sala yo sepela. Eta ke papa ya moi. Soki ke ndenge mabete. Te po bino non. Soki mo sala zo sepela. C'est que babe. Et là côté mara et ça l'équilibre mais ce que c'est équilibré c'est combien de fois tu m'as comment expliquer combien de bon c'est la toi c'est même na benga maman c'est même biso bima to tika mama ozule moi msa oui so la bongo tiki ozule moi msa biso ngombale to bimi comment est-ce qu'on a mabok le temps dans sala nyoso comme ça ngezani ya sali combien de temps si marote maman Zemi kute kota na hotel na libanda. Estika madala kota na to kusha bi baleti. Na to loba. On tema ya ngala kokate. Na ko supporter rote. Oui, mbe kwa kota. Akota na ko supporter rote. Siko yaya ozu mwana bato vanse na ndako simba keto kenda ozo epa ba on Maman bonjour. Salut. Maman. Sarah. Maman. Nini? Mbote maman. Maman ni. Meli kamuni nga na ya na moni awa soki ba caméra soki ni ele oni bobenge ya mbamba. Maman, atanga na surprise.
donc na ye awa na éviter so Sarah ayo nini awa donc bengi nga mamba que non yaka koto moi azagrave na ye na kuti azole là na kuti na ba caméra ba filmer donc bino moi tanga ya bêtise à propos na ba raisonnement hein oh to fanda kana osanga na ba problème et makasi maman so aujourd'hui ata solana Bonjour maman. tu yo tu na nga mobile na maman bonjour yo nani Ngai. parce que ça ça nini yango Panda. bona kovanda nayebi esika na ye te nayebi te na kosala nini nayeka bona kuti azolela mwana na nga Salem aza ya kotelema likamu nini Kasi on a lobby te boy to so la boy hotel ma boy senge to fanda. So to fandi nde to yeba ko kaso. Zambo walusa wana zambo wana babani eza nini Bo kilo na yo aye ko kabiso biso to za chaîne na télévision. Eza chez biso émission on fait ça bravo chez si. bon chaîne na télévision ngana bomi mutu likamni ba ya ko kana no matano ni ndio makamuli to comme que nyonso pona ye mwasi pona ye mwasi Bezate bon mama mbana moko bobo benginga na chaîne na télévision ebo ata yo moko ele kaka ndenge wana te likamufu basolonga na ndako bayeba nini eza na omona bato misato tozala na bango biso nde na komi troisième personne tozala na ndako moko tosolo lelo komo te oyo kuna azolela oyo aza ya kosilika siko ça veut dire que bo kilo aza na ba regret aza na ba souci par rapport ya makambo yo salaka na ngai chaka ya leste maman na yebi te soki yo malembe ya maman oza ma famille na biso oza ma famille na biso mo sa akoyi maman na chaka ya leste obotaki mabe maman nazaka leste te na nde nini maman mbali nanga alia biloko nga lamba te pole biloko yo lambi oh c'est pas bêtise mukomo na nikele ba kaleso yo fo nikele mama te koloba na makamwa kaleso te zongana na makamwa kolamba yo pena ndo mimoni boye yo ebi kolamba oleki kana kolamba mwana ngana boti bana bo mwana tia komi tata mubimba amesa na bina mala moko a sauter po yaki yango ndo yaki na ngwa mama ko a sauter abana kolia yo mama tanga bale mwasi quelque chose na bo lamba te pa yo mwana o sauter mabe keba na ona ngai mama ngana vano mbula so misato yango mwana ne alika ko sa 3 ans aboti kala maboko na nga mama ekoya ko benga ba journaliste ba caméra po anini ne monnaie de singe au footinga mama na lobi boy mama oh ingratitude na mokili nzambe nanga mama kilo soki kasi mwana na ya bokilo ayebi kolamba te oki olakise kolamba te bon kolakisa ngo bato bayeba mbala moko soki ekosimula mzika alakisa yo mama to anga eza teti ya lolenge nini na 3 ans ayebi olamba te il faut tuna wana keso kotuna ye ngai te mama makadilata place na biloko akolia chaque bon biloko yango napesa kaka ye aliaka ngo mama ozalaka te pali bato na mokili balokuta boye yo te omoni ndo ye na makambo akobenga nga mama te nga nabotaka mwana moko yo na mokili omoi makambo nabotaka Salem na nga ndenge aza wana nabota yo te mwana nga mwasi akomema nga na bagismabo aye na mokili mobili estce boyebi aza mokili bakomona nga boyebi nga nayebani wapi boyebi famille na nga te boyebi ndenge nga naza te amema nga na bisika oyo Sara nalobi ya mama sikoyo oza pe mama oboti pe bana ozwi pena mwana na oboye asa azwi pe mwasi aboteli pe po nde ozwaka babiloko ne ya kati kuno nikelaka ye atika yango na kantine mikolo boni soki evandi 3 jours 4 jours ebimi solo nga nalinga asali te tena sikola te pe wana so mama ya solo yo olobi oza mosali na nzambe oyoka nga na oloba ndako oyo ovandi na bokilo na yo biloko nyonso bosalelaka salon moko na baso moko akotika biloko ya mwana ya ye moko ata ya swe ya mwana na ye moko akokaka kozwa yango te nga moko na omona 2 jours ewumeli na niki ntango na nika ya mwana na ye apesi rapport te
kaka ya mwana ngo nga na botaki so bazalaki par libanda bazofuta ya keke pa nga nazoya kuna mabe mais oyo toza ndako moko so namoni elamba ye azonéglige azokoka kosala te natika ngo ebeba ye asomba bachemise ya cher baveste ya cher kasi nabengaka ye yaka sala boye sukola boye sala boyesalango makati mpomo tokeleloko moloba nazoya kosamba na yo te nayebi na yo toye kosala te pa mama sikoyo eloko bobengele namoni lobo benga te comme le quoi to sona na ye pona on atika koyoka ya loba boye te solution mwana na yo pe bokilo na basabana no bana no so bibale ya mwasi pe na mobali bazwaki mama na ngai ta mwana mokilo yo la na chambre no pwane tala makamo tala musaka abimisi ala na chambre na ngai na chambre na ina lali na yo to lali na yo chaque jour to lala na beli soko akoti to sola mwana 2 minutes 3 minutes soko akekuna par le msuya za kutwa otala ka television boy na yebisa ke television ngo ezaka na ba nini na le kamuni na misu na yo soko simbika télécommande bona télécommande passe ekwe alali na kit mobile pe moya déranger ezate mwana mso akoti na chambre alali na 5h yake na musala 5h akoti na chambre na na chambre na ye bango moko mama na nenga okene musala ye na mama sare makene ninga biyo la ndeni oya la kati ai bateke mobile bongo mikolo nyonso tona ndaku nazo comprendre te makambo ya yo ba mama na comprendre te o nini penza cha yo moko ngai na aji na ngai na koka matamwana na ko tata mbabona na na chambre moko est-ce que makambo ya zo bimisa yo toujours normal ala po na pona nini te ngai na wangani na wangani te mais à sa preuve ye mutu bo mana sini nini mama ye mutu bomba yo ozondima makambo ya lobi makati mama na yo mwasi andeko na mobali aye koloba makambo aboye toza posa to trouver solution bo trouver na ngai te bongo mama soki te eza nde bongo eza soki te eza nde bongo ukanga mutema pona eza nde bongo mwana yaki na olala na chambre na ye tongo pe tani mwana vabima fo mama zo elamba repase naoloba mwana vabima fo mama zo elamba mwana repase basupe ntima na ye po mama bango anikela ye valise yo osani epalanga pourquoi bato baza mitema mabe ti na niveau loko anga na botaka mwana moko ya mobali olongwa awa tokina bimetina makambo papa nazomona ngo clarté yo siko ozomona ngo clarté sikoyo ye kokuta ye o salem bie boza ngana ina kuta mama babenga ne briske otena zaki na msala kuna babenga briske kutena na grave ayebisi bino ale yo komo mona ngo clarté non mona bongo sikoyo ya oyaka bo réseau esate likambo ya ta ekaba yango yo ndimi ye kasi clarité wana ozotia mosapi bo ndimi eti nalobi teke na ntimi ye nalobi kaka ke soki makambo ekoki kozala lolenge to lolenge oyo ya koloba te asa mwana oyo asa mobali mais amemi biso apola kasi botika ya ta mama loka ayekoyebisa bino il fallait bopesa conseil il fallait bopesa conseil natunye mitune esenge na salem yo kaka na oloba na yo ye aza na mposa totikela espace bobima lelo na ndako na ngai boluka place na bino bokende botika ngai po ye nde moto abotaki ye aza na susi wana bien kobota eza assurance ya libala te oyoki oyebi na mwana nga nde toyokala te oyebi nde toza te oye na katikati oza bongo mponi bobalenga fo tikala mpona pa biso soki oza bongo so boyokala so endeni mponi bobalenga fo tikala mpona pa biso mpe moza bamalere bwepwani bonga mna ozongmakolo eza na poto te aza makolo na ndenge azwaki transport aye awa epa na bino taka mosika esika oyo epa na bino biso toyokana na makambo na biso eza makambo ya libala na bango te ye aza na libala na ye na kwe na ngoetali nani eza likambo ya nani
Ya lobi boyoka na yobi boyoka na te. Oui, l'homme de Dieu prenait place. Boko yoka ngana mama ezaki no popo. Koyoka ngana mama tumba mais on sala on se tani na konyokola ngati on se tani konyokola ngati konyokola ngai oyaki kofunda biso na tribunal na ocomprendre te mama esa tribunal te nga na kondima makambo ate na kofa papa oyo makambo bana na bota bana na mona te mobali avandi epa na bango ake kozwa mwasi ale mwasi aya kolongola ye kabaka bwana mama bango bongo po soki atiki bilamba mobali salite ale mobali mama ya mobali asukoli amemi ngambu esalama wapi te nandimi yango ata mokolo moko te mama makambo te mama kati mama te malembe te namoni oza pour ye ozoloba ke oza clair te na makambo tokita koya ya sanga yo memi nga ntina niveau nga oye na boyi yo te oye osali nga naza yanga kuna te nga na boyi na ngai nayebi eloko te mwana aza yanga akotikala yanga point ebar te mutu pa longolo mama yaka te na boyi mama na sepe nango te yesu soki boyoka na mama lefo botika na bana ba biso balanga po ani omonisa ngo bapaso nyonso nini po bana mama bino bana ndako moko ta kono bozango posa est-ce que omonisa ba mali na mona la vite yaya mama ami s'il vous plaît malembe la présenter bino musala nzambe papa Thomas na peso maloba par rapport à l'ikam malheureusement mama bini aboye tika c'est pas. Merci beaucoup, maman. Oui, tu prends la manoba. Tu vois, là. Faut pas les commoner papa Salem. Ndoino. Moi, si maman Sarah. Pas comme mot significatif. nakoloba na ndeko mobali boye na minute esengeli oreflete nanu puissance ya kombo ozolata Salem eza molimo oyo ememelaka bato kimia molimo oyo eza na kimia kati nango mais apparemment yo oza na kimia te yokata mosala nzambe te bino boyoka te yo na mama bino ata mosala nzambe mama soni nde kati boluka solution olingo olongola soni oyokita mongongo ya nzambe tosambela te koboya liloba nzambe boye ndeko Salem osambelaka opriaka osoyamba mpe yesu lokola mokonzi mpe mobikisi ya vi nao voilà yango nde eza cause ya nyonso parce que yesu nani akomi sauveur ya vi nao te sena makambo nyonso ngai na koinvite yo oyamba yesu kama mokonzi mpe mobikisi okoyeba importance to force ya makambo nyonso ezokutanela oyo bino mibale bobalani deja oui ndeko Salem opesa deja dote pa ba mama Bible Matthieu 19 5e verset le Bible. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Baromi bali bakomi ko moko pe cher moko. Balobini l'homme quittera sa mère, son père, sa mère et s'attachera. Bakomi eloko moko. Donc c'est que ezana makamusus oyo tango l'homme azaki na garçon chez bango abandé ko sala na mère na bango donc ceux qui déjà assez a commis attaché pas moi si neza na makamusus oyo ye fatika oyo ko sala moso elongo na mama na bango te mais ceux qui a commis ko zonga ko sala makamusus na mama na bango c'est que et ko za loi musus ya réclamation ezobenda et toujours na kati ya libota
nalobi te eza bongo epana s'attachera à sa femme non s'attachera à maman voilà Bible mtezolo na moko s'attacher wana toza na oyo tobengi ba besoin na bino mibale il faut ezala donc besoin na yo nyonso il faut comment renfermer vers mwasi na yo de la même manière pe ba besoin ya mwasi na yo il faut ezala renfermer par mobali. Il y a des besoins oyo tobengi des besoins purement intimes oyo esengeli mwasi il faut à remplir yango et pas mobali. De la même manière mobali il faut remplir yango pa mwasi na yo. Mama akoki koya na ndako toboyi te mais elobi te ke charge mama abanda kozwa likolo ya vi na yo ntango ozalaki bebe asala yango esu ntango osokoli obali eza malamu te. Est-ce que olingi mpenza mwana mwasi oyo parce que kotala lolenge na omonela en tout cas bolingo eza te nde na omona pour soit bolingo ekoki kozala ezali mais il y a des réclamations quelque part où ils ont empêché au vivre bolingo te. Sarati na vani ba yebi kenon na lingara ye na tilo na na sara. Eza iloko mote mabeto na tika osala mwa mwasi ne vani. Boyo vana linganga makamyo sala oyo linganga. Ni elakse ke yo linganga. Eza na lisese moko ba ancêtre baloba bolingo existera te mais tout monde a bilé tout le monde a bolingo à travers bilengo nango de preuve d'amour to lo lenge o ko traiter de yango ilakisa biso ba tozo tala bino ke balinga ya yuza mutia makasi ilo yango zo boma kati mutema na siko mabeli ni mwasi ya sali vis-à-vis ya mama na oyo o komi ko réprimander à chaque fois. Et logo nini yango oya mabe o biso to yebite o yi asali vis-à-vis ya mama na o yebisa biso comme ça tout trouver la solution na likambo pour obeda na bedare za resute les un elon na moni mabe pasara parce que marambo parce que tout namba n'était que plutôt sur la beauté subitement aïe na place moi combien de fois na tuna combien de fois na ya yo petit canal va faire sa solution de yo on a raison tala so za likambo ko boye o ezake il faut solana mwasi ba ebisa mwasi moi so no maman na ebisa to solula akuna maman so na to solala te bon ebisa na to solula mais ils ont la bonne eza na eloko fo yeba eza likambo nyonso te basolula ngo lolenge moko so sa likambo to likambo ka yebo yebisi soka ondima ngo andimi yango soka koboya aboyi e dépendre kana ye ko luka muntu yo moniki akondima yango so sa likambo ko boyo lobi ki fallait sola na ye eza problème te wana ko dépendre na ye ndenge ya komonela yango pe lobi na yebisa ki azela to kosolola kasi on a pe lokola na moment oke to komi pe chance sous exact to solola ngo kasi ko peut-être to ko trouver le solution em so zo mona ngo komi kilo makasi na mutuna papa ça c'est mieux toujours en ndako toujours ndako ngane to sola ndako ko awa na ebite so na ko so na nini na ko ebise nini awa na ana biso to za zo ibate to sunga bino vous allez quoi ba au milieu du village au moment moto ce qui est peli to zala wana kwa ba pompier to buma moto to za ni pour yo to za na katikati bisika muto za na réseau to la question za na faute ke ta la faute no ezawa yo kende na voya réseau côté muninga za papa maman juste za moi lo moi mke za na kati entre nous na sa retrouver kati non il ko bouquet et cause en a peu souci na ngate pe volonté na ngate na sala sawa ma peut-être mo sala na ye o msuna sala ye mo na mabe elle très bien que non on a travaillé mais place na on travailler ça place où ils qui papa na on travail de toi on travailler na papa et papa t'en a coup fin de ba que non il faut remplacer papa
Pour comment on a posté papa Zaki na ngona ngaba na posté moi asine nazo mata muté mais juste là la commune on a posté papa Zaki ça na ngote papa Zaki na ngote ami ya papa moko ayana ndako wa proposera maman que ngafuna bana musala na papa mais na usula na bande basula ba mibali camarade ya papa wana na mama soki basula kana nini pour mama yo talisanga na ebité o mama papa na talisa mama tant mama benga pona bana musala après 2 semaines après mama obenga nous relater une histoire où on a comme la place papa Zaki wana il faut na assumer ko bana ko bimana yelo ko moi sinanga donc biso mba to bimana mama nini oh mimi bande no bini pardon papa il y a des choses ya Sarah pardon bande no bini maman si peut-être maman est bien ta bien na bi boye banela mamolo bini ba ya balembe te balembe kuna sela nanu awa bakama kilo boy mama no ki be de banela mamolo bini bandeno obini nganga na sunga nde bokome ko bimana mama yo como bimana mama bino yo na sota ya ni sota mama bino fikaena kilizana makambo la mula pati bo yo manana mama bino tikano mula pati yo manana mama bino mutama be bayi biso ka verita mo ka sosa na poso ye bate ya tikano isa mo ko ba so ngana o choka muti fanda na wa tiko no mula pasi boye onyo ko manda kwata yo bi mana mama bi papa tika no papa ato maso sepso tabura na kuna sima pardon o mutama be o bendoki o ya Sarah papa mama na no poso paste boutique na no poso libalo suite kufa na problème exacté kasi ekufa no damenga no mana mobali mama no mama bango ona ndo la nanu ya c'est calme c'est calme kasi ba otika la bango yo ce qu'on nous saka des autres des autres dans nos sala na siko ba otiko so on s'est calmé na otika ovani même parce que nous sommes au monde na musala ntambe awa fanda na c'est papa to na na bote la kuti na vie on a besoin poser la vérité c'est bon maman muzo oui siko yaya yo yebine lo te kama kamba bisa ko kaya mwana musala oso komi direct comme non directeur te nazo keni malenge siko content we ya obima wa ne system ko ni e banite na yeba na fille fait maman tant m'a proposé que na boya kitine parce que na choix pété à boya là il a ndoué l'intérêt papa na ngana bien papa ils ont la famille bicho pour na aider maman et pour na aider famille bande mususu boyo trouva ndeni nango ko boya to trouva ndeni mama bota ki ameliso libela police choko mitata mobi ko mise mwasi pour moi boye sate pour garder ba bien pas to mala so si malo ba pa
Pangu mla lelo bote anga te boy sanga la kena nga poli bala moi parta lelo ko luka nga soute la vie moi mix sport pas Sarah ko luka nga soute mama non ma passe oh ya ki na mama bino ondoki oza vraiment ndoki yo ça la pesa bino solution mais somba kimia na bi ki révélation eza makasi tout le monde ko supporter ngote et surtout bakamunyo surtout au lekisi na ndero bala moi si mon auto ko supporter ko kate pa yo kalikama boye ça choc mais batela kimia papa te donne lui Jama Sarah yeba yango ke ata obimi ndenge ozobima wana yango eza solution oza solution yo kaka boyoka te bino nyonso oyipani yango eza solution te. Il se retrouve aujourd'hui que nzoko zaka mbanda ya mama bokilo na yo obima na yo na mama bokilo mobali moko mobali wana pe lisusu aza mwana ya mama. C'est quelque chose qui est diabolique. Alors lokola bosangisa nzoto bino nyonso ndenge bible ezoloba ke moto akushaka na prostituée bakomaka ne corps moko âme moko mobali. De la même manière acte on ndeko na biso Salem asali ndenge Lévitique azo condamné en Lévitique 18 yake mwana moko takoyi komona nidité ya moboti na ye to nidité mususu ye na français kitoko akokoyi komona jamais bolumbu ya moboti na ye ya mama na ye soit ya papa na ezali bilakeli mabe. ya webi kosa bilakeli mabe makambo wana mpe baosalisa otika no mpo koma directeur te oso olinga okoma directeur biso kuma aotikala kokoma directeur te c'est parce que ndenge bake nango ezali juste alingi na mposa kaka génération ya lokola balongola ile ya papa na liste basakrifie mpe lisusu génération etikala ya mama na efala zala wa pato motu na ye ya Sara mobali oyo deja aza na kati avivaka deja na kati ya bileke lokola yo na ye deya bosangisa nzoto yaya bokoma deja corps moko patosangisa kala pe nevinga te tebile bima na nga kala ki tozangisa manene na tosimbana te tebile bima na ki mpona yo ozwanga nzoto to masolution ni tokopesa bango toyeba ndeni tokosala solution tokoki kopesa bango ezali ndeko oyo esengeli nanga reconnaître mabe nzela mabe oyo ya koti atika yango aleka na nzela ya délivrance otika osepara nde tokoyeba kodeside si relation na bango soki ekoki kocontinue to te otika to ifo bapesa na ota yayo sepe na nzoto ya mama boye ndeni tika te ozoka te bible ezolobaki eza botutu tela kodeside na sikoyo te mama weji tikati osepela nzoto ya mama bino ndeni abi ya papa nde na kati ozoloba ni kasi mwasi no asala na azolela oyo ozoloba ni décision nini ozwi par rapport ya makambo mwasi no asali okotika ozoloba eloko te bon yebisa ata mwasi no mwa likambo po biso tolibere bien ça papa ça maman oui Sarah limbisa ngai Sarah alimbisa ngai iloba ngo foto biso to sengo foto yebiso yebisa mwasi no likambo Sarah limbisa sko bongo mama bino Merci beaucoup, Papa Thomas. Maman Sarah, je pense que Oya Kabiso, tout ça, tout pour ça là. En tout cas, de ces côtés-là, c'est que c'est comme ça, nous avons pour que aïe bandingine a quoi se décider, mais frère absolument au kaka
nzela na fotika eza nzela malamu te okoti na voie moko ekodétruire yo plus tard ozomona ngo bisengo lelo mais lobi ekodétruire yo na ndenge bajete bo baposte na mamona baosala eza lokuta zonga mpenza calmement na ndako pansa mama abino yendo ayebiso baraison nini esalaki ya loba na yo eza nini aexplike yo comment kokota na lie moko boye na parti moko bo oyebi te soubassement nango ezani soubassement nango ka bakomiso na poste tata abino soubassement ka yango wana mutu nyonso so azoke kosimba kisi ayebaka biti ya kisi wana azoke kosimba zonga peno ke so mama abino calmement so ekotika yoza malamu komo nzambe ezwa lokumu bo continuer chemin na ona mwasi non soko se renoso tiki mama abino aumi atela mokilo kufa. Je pense que on a pour le bakaya wana biso to suki awa on peut pas forcer à notre frère tout de suite là. En tout cas c'est un problème où il faut j'attends mama limbisa mbal na yo limbisa ye to bite ke bozo kana so ndenge ni mais so un peu motema limbisa ye luka nzela pe ya losambo po yo pozana oza la kati ya balien ozo lié mobali na ona mangala fo luka so za basala nzambe côté na o oluki bango bo so po moni ko ya pa na biso nous sommes là to ko ya mayo na plus masia. Merci beaucoup kono Yesu apambola biso so ki tozongite. Merci papa. Merci maman Wichi. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire amike mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Mama zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na te. Soke salika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. De so futi mbango no zo regretter te. Ah vous tout bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na zo finda ya pampa mana c'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous kana fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le petit misuna. Babe.